masolo maleki kitoko makasi oite tokendeki koyebisa ye président na biso Bertrand Bisimwa ye moko akende koyebisa ye makambo ndenge masali koleka na volonté na biso ya M23 ya kosala nini ya koluka kimia. Toyoki ete bondimi kokoba kolongwa na bisika bobotola yango elingi koloba penza nini? Tolobi makambo nyonso totiango na mesa, tolobi ke biso tolobaka makambo likwa te. Soki tolobi likambo tokosala yango. Tolobi nini? Engebene na réunion ya ba chef d'État ezalaka na Luanda na mami maso balobaki tolobi ete tondimi kolongwa bisika biso oyo bakolinga tolongwa sisi biso tokolongwa. Na yango tobandaki kolongwa na Kibumba. Tosalaki réunion le 12 décembre 2022, toyei kosala sous le 22 décembre 2022. Tosali sous réunion le 31 décembre 2022. Le 6 janvier, topesi bango quand ya Rumangabo. Alors, biso tolobi nini? Tosepeli na excellence Uhuru Kenyatta makambima soma azali kolusala pour la boluki kimia na este ya Congo. Topesi matondi mingi. Pe tolobi eti ata la peya mambi mazali koleka na Congo, ezali mambi ya mabomani bakomi koleka. Tala bazali koboma batu na Kichanga, bazali koboma batu na Ituri, ninge bakodeko bazali kokata bahema, ninge bazali koboma Banyamulenge. Mambi maso wana tolobi euti na nini? Kwete na message ya ba discours de haine. Ata la mambi maso wana kwete biso tolingi kimia pe ba Congolais nyonso bazala na kimia. Tango mosusu bozali koloba ke bino bozali bayi mboka ekolo Congo démocratique kasi bokolongwa na ekolo Congo démocratique bokende wapi sikoyo bokoba ko longwa na bisika bobotola bokende bobima libanda na mboka to nini? Tokoki kobima libanda na mboka soki mokete tokobima libanda na mboka tokende wapi? Tokende Zimbabwe, tokende Burkina Faso te. Tozali bayi mboka tokende wapi? Na yango kwete bayebisa population makambo polele ndenge ezali. Na Luanda balobaki nini? Balobi esika biso tokolongwa na ba position tozali ekozala par phase. Alors, ezali na première phase, deuxième phase, troisième phase. Balobi ke tokokende wapi? Tokokende esika babengi Bigega, Sabinyo ya Congo, Bugusa, Nyabikoma na Rutshiro na suka ezali Konkwe. Ndenge Angola balobaka esika batangi ezali na kati ya territoire ya Rutshuru. Mosika te na Bunagana.